matondo paina bino balandi wa biso banso na kati ya TV lolaka ya Mvuluzi Kimbangu nkembo lokumu ezongolo bele kati na mabota na bino ya solo bandeko bana some kolo kungo toko lâcher une minute te tokolemba bino te poete tobeta mololo ezali ko continuer ba oye sengeli ba yoka o bazaki na kati ni sobe to sengela bino mololo ko betama ba oyo bakotaki na kati na zamba na kati na profondeur mawa somo pona bango mwaye bazonga kati na biso ezate basi bapona kana bango bakenda na zamba yo papa yo mama ya solo tango na kobeta mbela esengela yo pe obetela mbela wana epai bandeko na yo pote otika bango na kati na bobumbi te ya solo matondo kati na bino matondo na kombo ya tata nzambe ya mpungu tolendo matondo na kombo ya Mvuluzi Kimbangu dan tungunwa matondo na kombo mama kipa mvita ndona matondo na kombo bankoko na biso banso ba divinité na biso o topesaka matondo buku na moi ya kotala makamu ti baza kosala kati na biso nkembo kuzulu nkembo kutoto nkembo nange tata nzambe ya mpungu tolendo kalunga. Voilà bandeko bana some kolo Congo to lisusu na information na biso ndenge bo meseni tolobaka toujours ke to lâcher te na tango ke mboko to ko bundela mboka o to ko bundela ezali mboka bankoko na biso batikela biso to defate so zo bunde loko za ya yo o lâcher une minute te ezala ba bete wa fimu no te anga na ko bundela ko poza yanga ya to senga na bino parmi bino misusu ki bayebi na bango keza ya bango te aza un pied dehors moya bundela ngo lokola bamisusu esengeli babundela eza te ndenge baguerrier na biso bakobundela ekolo Congo. Alors bravo à tous nos mai la jeunesse oyo bazali na kati ya mai oyo bakobundela mpona ekolo Congo. Nzambe apambola moko na moko na bino, nzambe apambola moko na moko na bino, bozambe de vrai guerrier. Yango toko bande mission na biso koloba ete n'ayez pas peur ba intimidation ya ba mercenaires oyo américain ba bengi na koma black water bobanga bango te balonga etumba moko te na pays moko te na monde oyo ba américain balonga bakenda kota désordre mais babima na kokima na Somalie babima na kokima po ete na ntango bamonaki babendi kobenda banzoto bandeko na bango lokola pusu bandi kobenda yango lokola mbwa abe peuple wana basakanaka na ete bakima partout baleka meme na Vietnam tobisa bino na eloko nde bamonaki na Vietnam bavietnamien balakisaki bango kibokoko na bango bavietnamien babelelaki bankoko na bango armée rouge ndenge tokobelela lelo le mai armée rouge ndeko keba komikwea na kati na piège ya banguna te bayebi bokasi na bino ba mai bayebi. Et moi j'ai fier de vous, nayebi de quoi vous êtes capable, je sais de quoi vous êtes capable, vous les mai et tata nzambe abakisi loboko ne likolo na bino nzambe tata nzambe ya mpungu tulendo atie loboko na mune likolo na bino Mvuluzi Kimbangu dan tungunwa atie loboko ne likolo na bino mampinga ya mama kipa mvita ndona bazali kati na bino bobanga te bobanga ba intimidation te tokotala bakose justifier ndenge nini ndenge base justifier ki na Afghanistan bakimaki bapakataki mbango na Afghanistan bapakataki mbango na Vietnam bapakataki mbango na Ukraine bapakati oyebi yango te. Je vous apprends na mikili wa mboko nyonso bazobanga Congo dans totir baza kobanga oyo nga na yebisa bino bazobanga babi qu'est-ce qui leur arrive là final na bango suka makambo na bango na Congo bako tsunami mais on a fait l'erreur, on savait pas pourquoi on s'est engagé avec cet idiot bako benga même idiot Félix bako benga même qu'est-ce qui nous a foutu à l'air là, regarde il est incapable de contrôler tout. Bazo pensait que Félix est capable de contrôler bandeko na biso en envoyant des renforts lokuta bandeko bolanda émission lelo attentivement makavuza ya mingi. Alors tout ce que moi je peux vous demander, like Rabino, merci pour vos likes, merci pour vos cœurs, cœur n'a pas plaisir,
Merci pour le partage d'abino. Pour que tout ça, la biso na bino. Tout ça, la biso na bino, il faut m'encourager. Je vous demande de m'encourager. Parce que nous sommes tout ça là, on ne demande rien. Mais tout ça pour l'école au Congo. Et tout ça là pour nos enfants. Pour être lui-même, biso va se fier que oui, ah bah papa, tu vas bunda qui est. Bah qui n'a pas tout le babaneko bunda. Babaneko bunda, babaneko encourager bandeko. Et alors, bino nyonso, biso nyonso, tout ça là bon moko. Bako diviser bisote. Voilà bandeko bana somme kolo Congo ya solo kena tango to belaka bankoko na biso bankoko bazala kati na biso po ete basunga biso na kati na bitumba oyo tali ko bunda na kati na kolo Congo soki yo senga bango te kozala passe mingi pona yo po ete bankoko bazali batelemi bankoko bayebi moko na biso oyo etumbo na ye bango bayebi biso toyebi te. Toza wana te po ete topesa etumbu na mutu oke yoko mwana boye yoko sala boye te biso batu te mpo mabele wana ya bankolo nango bazali mabele na mabele ezalaka na bankolo nango oyo ya Congo eza na bankolo nango oyo bakoko na biso bakenda baza bakolo ya mabele wana Congo. Alors biso toza obligé pe tobanda kohonore bango tosengaka bango matondo po ete basunga biso po ete bango babundaki bitumba oyo liboso babanda kobunda bitumba oyo tokomona lelo babiso bazokanisa pour la première fois bazosala bacomédie wana baaméricain bazosala baventure oni asala baventure ya ndenge na Congo tiki bomonaka na MONUSCO tiela bakanga nie MONUSCO na bakasute aza wapi MONUSCO kade bavandi nie secrétaire général ya oni aza wapi Antonio Guterres aza wapi molituna te aza wapi na moment oyo ere bazosine bakor aza wapi ayete pas le non, vous avez mal signé, c'est mal partagé parce qu'ils sont les propriétaires, il ne fallait pas leur donner 10%. Bazawat, nulle part. Parce que ils ont ma carte, ils ont joué, ils ont gagné à côté. Alors, on va faire des liens. Les bisous vont frapper. Tant que ben à Congo va frapper. Tant que Tata Nzamba va frapper bango. Tant que bande qu'on a bisous va maï va frapper bango. Beaucoup de monde. D'ailleurs, va dire déjà, bango trembler. Chilombo, ozo bangani. Chilombo, tu as peur de quoi? Tu tournes Chilombo, ozo banga nini? Ah, Chilombo, tu connais que vraiment, c'est là qui, moi, na mayele, nde kona biso. Ah, Chilombo, tokewa. Zoba. Ateki lopango ya famille kwa landa balomo. Ateki milana wine mbaka kalokate. Non yembite. Bana batu bayembi. Ateki lopango ya famille kwa landa balomo. Voilà le jeune, bravo. Zoba zaka zoba. Avec tes le pain en famille, on va promettre mais à la locataire. Avec le pain en famille, alors on a bino, ngale minka tapis rouge. Na otambo la tapis rouge. Ce qui est important, babengi na zoba. Oh, le pain on a bangoté route, le pain on a bangoté. Même au monde t'es tiré le bon le pas voisin. Bon, c'est là qui a le pain on a bino. Yo teka ki ngondenge nini? Polo oluka leko no boma pa ba voisin. Oyeba ki teke bozo le pango. Oyeba ki te papa. Oh nyonso ko sala na ba fanatique kwiti. Na ba nyonso bazako ko landa. Oui. Ah. Zoba zakaka zoba. Toko yembe la bino nzembo yo zoba zakaka zoba de. Bon mon sika ba komisi Congo. Nzere zate. Congo poubelle kosa. Congo USA kosa. Non, même imaginez-vous, ministre de sport, ou Azali, assume budget sport, ou école d'infrastructure, nakati sport ya Congo, mais Asali rien, malgré à Kende, Azali a sponsorisé FC Monaco. Oh, comment on a zoba, bazi bon, mais non, toka bolananu, et bon, toko. Tokota la cima.
Voilà, Zoba Zakaka Zoba, voilà, Bana, Yasono, Bana Bazo mérité, Yaya Pondino, Bozo Mateko. Bino Yaya, Boya, Bokessa Minere Minere, Bozo Mateko, Yela Bino, Bokarim Noko, Botimi Kilanase, Bolea, ah, merci, vous continuez Kolia. Bah, musicien, vous continuez Kolia. Pas ces gens à Congo, lobby, vous mettez sous Chita Sima. Qu'est-ce que Bissot, tout ça qui n'a Bissot, il rien Koloba, Bana Yembi, Bayebanite, Bana Kombo, Teba Yembi, Bino Bolobinini, Artiste, Bolobinini. Ah, bolingo bozalaka ka ba PD, bolingo bo me ka ba jeune bo me ba na France, pour bazala ba PD, bazala ba BMW, yango bo souhaité. Ah, zoba zakara zoba, tokotala. Voilà un tango yifweni bana mama Congo, allez, banguna basili mayele. Banguna na biso, banguna ekolo Congo, nos ennemis basili mayele. Qu'est-ce qui se passe? Na kolobela bino ntango ya tata nzambe ya mpungu tolendo na ba divinité biso bankoko na biso ekoki. Ils sont tous debout. Ils sont tous debout. Comment? Oui. Voilà. Ba yebsinga ke baza kotelema to bangate. Na lobela bino ke bankoko ba yebsinga na lobela bino ke bo bangate. Ils sont ensemble avec nous. Nzambe tata mokeli ya Congo alobi bana na ngai bobanga te nazakati na bino bobanga te. Nzambe tata alobi bobanga te azakati na biso. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande que de se mettre tous debout comme un seul homme. To terme biso comme mutu moko pote yazana kati na biso to banga te. Et à vous, je m'adresse beaucoup plus à nos frères Maïmaï que n'ayez pas peur. Beaucoup de la intimidation, ou à Américains qui sont forts, tous en Hollywood. Nous ne sommes pas à Hollywood. Là, ils montent des films pour dire Rambo, gang à film. Mais non, arrêtez d'imaginer ça, arrêtez de croire en ça. Ce que c'est là qui va vrai Rambo, ne va kimite Bambo, banda, kota, babimaka na kima. À la grande porte, ils sont là à la grande porte. Ah oui, officiellement, oui, Félix Tshilombo a accordé aux Américains de venir faire la sécurité, de venir prendre les minéraux au Congo. Ils sont entrés officiellement. Et quand ils vont fuir, on verra bien. L'herbe Lukako Kima, on verra bien. Matondo Baker Nabino, Matondo Balaik Nabino, Bolanda, alors, mes chers amis, nous devons nous battre contre nos ennemis. Il faut. C'est une obligation que chacun de nous il est obligé de se préparer pour ces grands combats. Il faut. Boyo kangana soso même kolonyoso bitumbeza koya. Moko na biso à se préparer. Instrument ni na kobunga nango face à l'ennemi. Face à l'ennemi, quel instrument tu vas utiliser pour se battre? Si on se prépare na yango te papa maman wana ezatanga kolela te olela yo na nani tanga kolela kozala te po kozala nginda moto akokima kozala te okokima wapi oluka okima me okokima wapi nga na se na mona yango na rêve singa ke no ti baye kotelemisa nga lobi tere bakobanga te na peut-être pouvoir kende continuer na rêve yango kezalaki ya soro. Et bandeko ebele oyo baza plonger na kati spiritualité na biso makasi bamona yango na koloba banguna na biso bayebi makambo na zolobela bino yango. C'est pour ça qu'ils ont peur. Alors mes chers amis, alors la guerre nous arrive, guerre par procuration, guerre ya solo ezakoya, guerre ya solo bitumba ezakoya. Ozo kazo sala ba aventure. OK, ça va continuer à croire, on va dire mais komona oyo koya okoluka nzela ko kimelo komona te. Mais ce qu'on a qui bien préparé, on que non, je ne bouge pas, je reste là, n'a instrument nangai, et on look ennemi. Si on look ennemi te, pour t'attendre, ni bon look à l'ennemi. Bon look à bango, bazoko se positionner. Ils sont en train de se positionner dans les 4 coins du Congo. Va se positionner très bien. Et bakani va massacrer Bino. Bakani va liquider Bino. Bakani va exterminer Bino. Nabini, extermination. Va exterminer Bino, banani, va Bantu. Vous les Bantu. Ces gens-là, Bakani va exterminer Bino. Pour Nanini, parce qu'ils ont une mission. Mission va confier à Kibanga Bino. Il faut exécuter ces vauriens. C'est inutile.
il faut exterminer bango. Bon, c'est une nation en race bantou. Et alors, nous sommes en train de vous aider. Binobo qui peut mbokawana et vous allez à Bino. Mais il faut commençons par exécuter bango. Pour baza ba vaurien, ba zoba, ba comprendre rien, baza ko kosa bango, baza ko animer bango la distraction. Attention. Voilà bandeko bana mama Congo. Mama Congo, il faut te protéger Mama Congo. Il faut te bundela Mama Congo. L'air est là. En tant que faut o sengeli ngaina yo to bundela Mama Congo. Yo bundela Mama Congo ndenge nini? O zongo na maseki, côté ko vivre na maseki ngai na le binango, bolongo na distraction, to se préparer na mitumba. Qui aime la paix prépare la guerre. Matondo keba na ennemi interne azali kati na biso. Ba ennemi interne bazali kati na biso. Na koloba na kotanga kombo lokola Félix Antoine Tshilombo azali le numéro 1 ennemi interne. Bokeba na ye non sans monter ma stratégie pour manipuler le jeune, pour na kokosa bino, pour na ko distraire bino. Bokeba. Et pour votre information, nous allons apprendre bino, hier, je pense qu'avant-hier, nous soutenons que laboratoire il est pèse les talibans, bazo monter ma stratégie, nous allons continuer, au moment où on va prise au piège. Piège et kangi bango que oui, les accords, les accords bêtes inutiles, mafieux. Alors, il faut pas monter distraction, on va distraire bino, bino makalisi, na makamaba accord. Pour mon bango, partout on parle des accords. Alors, ce qu'on va créer, nous allons créer la carte laboratoire. Allez, la carte laboratoire na bango, na captango. Allez, source na confirmer la carte laboratoire na bango, bimisi stratégie pour distraire les bino, de faire vous oublier. Bêtise oyo ya bakor oyo pesami oyo cinéma qui entre Félix Antoine Tshilombo na baton donc sentir que ebebeli bango il faut que ba distraire nini balobi oui faut ba créer l'événement balobi nini ba bandi déjà batakin ba benga lui ah et il paraît que Kagame a tombé Félix a saganate a tombé Félix pour que Félix a le pouvoir Kagame na Kinshasa ba bruit ba ko kinga voilà voilà ni au laboratoire ya nani ya IDPS c'est vaurien de l'IDPS ba c'est déjà extrêmement quand on est circuler déjà ah non Kagame siliki il faut allons la félité arrêtez mes chers amis de croire à la bêtise oyo bazo ko lumela bino wana ngena loba chango avant-hier et zo menate mikolo ya to rêver bango to dénoncer et mbala moko bandi na to captant pe mbala moko bimi kala bango umela kala bango sala musu 2 mois 3 mois pe circuler ay ba commentaire bandi e bele nzokate lokuta ezali fait donc oyo ya taliban oyo il est pèse ba bimisi pour être ba distraire bino na makambo yo ya bo petit peu makambo sous te oyo ya nino non ah ba bébé ni bango na bango bola na ngote nzokate les accords ont été signés et ba grands bénéficiaires sont ces tout rwandais pour le moment bazana trop fier na Félix Antoine Tshilombo pour être à la mutu na bango à satisfaire bango ba longi et les américains et bango ba rwandais ba longi li comme ba accord pour bazana qui devant ba faible et ba faible ngo ba yeba ke loko mokote et voilà que loko ni to comme na lelo na kati na mabele ko Congo alors bande ko bana sumi ko Congo attention bokeba pour être beaucoup na kati na biloko ni sozole ke la bisote na kati na kolo Congo to telema elongo biso nyonso po ete to sabango ke on a compris bozalaki banani bozalaki bande ko na bisote bozalaki banguna ekolo Congo et alors banguna ekolo Congo to ba jebino bosali pour na boteka Congo brader Congo ce qui biso tozali ensemble to tebele bitumba oyo elonga ezali kati na biso. Voilà bande comme lolo tako beta butuna moi to beta mololo poete moko na biso longo na kati na maseki cher bena Congo to longo na kati na maseki to joyango au sérieux makamoni sobino parce que surtout genre au sérieux l'ennemi profite parce que ennemi à la kati na biso à côté division au ennemi à côté na kati na biso à réussir côté ya ndenga utiliser ki ba ndeko na biso ba kasaye ba luba.
alors on a besoin de tribalisme, on peut séparer les choses de au boulot. Et maintenant, tu peux comprendre que non, tu y a bande qu'on a besoin de mais tu luka nani na kati na bango, oyo azali numéro 1, yako yini sa bande qu'on a besoin de kasaya. Alors, Wanande Tokolonga, Wanzaki ba conseil, et voilà, aujourd'hui, Félix et Antoine Chilombo, Azako Sala semblant, mais Yene Moutasali Makamo Nyoso, Oyo, Ali Tio, qui est dans la carte de Congo, et Kozaria Passi, mes chers amis, s'il vous plaît, et Seigneur Nabiso, tout tellement comme Motomoro Tolobate, on a compris qui est notre vrai ennemi du Congo, le numéro 1 ennemi à Congo, et Zali, Félix et Antoine Chilombo. Oyo Kelengai Matondo. Oyena be site po fina nga po telebeli yo bo solo po sauver yo kwa po kanti Félix Okiba na Dubai akozala na yo te. Et Félix Okiba sa famille na ye soki na Allemagne, soki na Dubai, soki wapi okozala te. Mais lelo loko kino parce que yo protéger que yo ne ozali kama, les kama ozala kati na yo. Pour yonde motorer encourager les mal pour le loto comme niveau to komi nango na kati na Congo, janto tina. Alors, bande komana son école Congo, tokei wapino kei naba sujet na biso du jour makamonini oyo ezali koleka na katina Sud Kivu comme na Grand Kivu, na Grand espace Grand Kivu et loko nini oyo ezali koleka kuna tikana no toluka mweto le tolakisa bino ango nini ezali koleka ezali koyinda. Alors, mes chers amis, l'information c'est quoi? Félix Antoine Chilombo a joué plus de 2, 3, 4 bataillons militaires ya FARDC atindi bango comme renfort na wapi na katina Uvira. Bauti wapi? Bauti Kalemi. Les gens se posent des questions. Comment? Félix a joué à solo basé na katina Kalemi atindi bango renfort na katina Uvira et les gens se posent des questions. Mais baké na katina Uvira kosala nini? Bakei pote ba sauver Uvira koyate unini bande ko bolanda information na bokebi nyonso mais liboso na tikana no na tira bino en image comme ça bokoyeba eloko nini oyo ezali koleka na kati na Congo po mingi bazali bomsuba oyo bazali wana ke bakondima te makamonini eza koleka na kati na Congo. Alors tokeni nanu na oyo bande ko na biso tozu comme image oza koleka na kati na Congo, na kati na Kalemi. Allez, en image toki. Voilà, là c'est là nous sommes na kati ya port ya Kalemi. A soda baza kokota na kati ya babato. Po ete bakende na mboka Uvira. Wakomona baza kopesa bango soki ba $100 na maboko zo 100 kende ndenge basala bango yufa na kati ya aéroport ya Njili oyo bakende bakufa zo 100 kende. Voilà mes chers amis, wana na port ya Kalemi, Félix avec coach abasoda ya FARDC bakende na mboka Kalemi, bakende na mboka Uvira. Alors, bandeko image ya liboso yango wana, image ya mibale na kati toujours na kati ya mboka Kalemi. Mago
Voilà, wana ya mibale boza komona ba soda ndenge baza kokota destination na bango wapi na kati na mboka tokobenga na mboka Uvira. Alors ba soda oyo nyonso oyo bakomona bakomelengele po ete bakende na Uvira kosala nini. Bolanda biso tokoexplike bino tout de suite là. Basoda nyonso bakomona baye na bavekile bango nyonso bazocharge bango na bateau po ete bakende na kati na Uvira. Bakeye kosala nini na Uvira. Alors bandeko tolanda na bokebi nyonso po ete nakanisi baimage oyo bakomona euti na kati na mboka bandeko tolanda audio. Maître. Ewana Kalemi ni danze kabisa, wasoda wanashuka Uvira hapana esau. Wanaanza kwanza kupiga watu mbili yetu hivi sai hatuyaondoka bao ndio wangali wanaingia kama yenyesha ingia kama ni 3000 ni ya kidogo mwai tu batoe 3000 soldats la FARDC bazali kokende Uvira ndio wanachunga wote baene ndio tuondoke sasa. Ni hatari kabisa kule kabisa kabisa, tumoto tawaka tu. Voilà mes chers amis, là nako expliquer bino maintenant basoda oyo balongwe Kalemi bakoti bato bazoke na Uvira kosala nini. Bolimbisi yasolo bandeko basoda wana ba FARDC basoda oyo bino ba contribuable congolais pour futaka mbongo na bino esobelaka bango bateni esobelaka bango minduki efutaka bango mbongo ya bino. Mais balongoli basoda wana na Kalemi bali bokende na Uvira. Ah bon, Tony, c'est une bonne nouvelle. Bakei na Kalemi, une bonne nouvelle. Oui, et Bakei Uvira, une bonne nouvelle. Mais non, mes chers amis, écoutez-moi, suivez-moi attentivement. Ils ne sont pas, ils vont pas en Uvira pour aider nos frères, nos amis Maï. Non, mes frères. C'est au contraire, Batouana balongwe Kalemi bakei na Uvira, nani asengi bango bakende na Uvira. Félix Antoine, sous les ordres de Félix Antoine Tshilombo, a mobilisé bango, babima plus de 3000 soldats, bakende na Uvira. Quoi faire? Pour renforcer banani. Félix a tindi ba soldats bakende ko renforcer M23 na AFC. Ya Konenanga. C'est une obligation. C'est une obligation. Ben, vous avez signé les accords de paix et alors c'est à vous de mettre la paix là-bas parce qu'il y a des individus là-bas qu'on appelle les Maï et Wazalendo qui sont en train de nous déranger notre mission. Il faut que tu l'envoies. C'est toi qui dois aller mettre de l'ordre là-bas. Allez finir avec eux. Kene ko sila na bango, biso d'une koyo kamote. Alors Félix Alengi. Ah mais non, nous ne voulons pas parler de ça. Yo moko na basoda na yo, bosila na bino kuna. Tout ça les Camerounais. Est-ce qu'il y a affaire entre nous? Nous sommes en guerre entre nous? Non, on ne peut pas être en guerre entre nous. On ne peut pas être en guerre entre nous, les Congolais. Entre nous, les Bénin Congo. Mais Félix, avec qui le de Koba Bunda? Entre Bango. Congolais, Bunda. Mais pour Nanani, pour satisfaire les Tutsis rwandais, pour satisfaire les Américains, ils vont vous battre pour être au champ libre, bon comme Nabino, et du Sotokota. Voilà la situation de la Katina Est ya pays. Donc, basoda bakoti bomoni bango bakoti na bato na moment oyo bazali kokende na Uvira pona nini po ete bameka kosilana basilana bandeko na biso bamayi babomana o wana Kinshasa o bakofinga nga. Alors nakali boyoki ba audio bomoni po la Kalemi bomoni basoda bazokende. Alors est-ce que boko tuna bango te wana ndeko mo musozana information mususu? Allô?
Allô? Allô, Papa Sayada, bonjour. Oui, bonjour maman. Losako. Losako papa. Ngai poka na loba vraiment tozo kumisa mingi ba mai na makasi nzamba azopesa bango mpona kobundela mboka na biso vraiment toza na esengo mingi mais eloko na ngai naloba na bilingo mpa oyo yo bato nyonso tozali bafana na yo ya tolandako banda kala tu mais akofungola bango motema soki moto moko akotia ata $20 ekosunga mpona lingomba oyo tosunga bamai baza bapatrie na biso toza kobunda mpona toyede bango en tout cas bameka kopesa message wana soki bato baza na nzela na ligne bayoka message oyo vraiment tosunga même $20 ekosunga mingi vraiment na kosunga bamai matondo mama na likanisi na yo bati po tolobi mpe tolobaki yango ke bandeko totiaki nimero ya compte ndeko moko na moko tozosenga bino mbongo ebele te sala lokola kaka ke ba $20 wana ou €20 wana obwaki na yo yango okabeli moto ya mobola kabela babola kabala bato bakozanga biso twakozanga po ete tosunga mpe bandeko baza kozanga bokabela biso yango s'il vous plaît mama matondo mingi na message na yo na kanisi bandeko nyonso bayoki yo matondo mama. Merci papa. Ok, voilà ya solo eza kosala pasi na mawa ya kotala ke ya solo bandeko ebele bakomi kokoma conscient na komona la situation que nous traversons na RDC Congo eza kosenga ke biso moko babe na Congo totelema po ete tosokipe na bandeko na biso baoyo bomoni bamemeli bango bitumba lisusu bamemeli bango basoldat e basoldat yango bandeko na biso bakei na bango me bandeko na biso bayebi ke na ntango ya bitumba bango bakoboma ndeko na bango te mais ntango ndeko ye moko yoki te bandeko boyoka bino boza bandeko na bino oyo baza na kati ya FARDC balobi ke soda esengeli na ye atosa mibeko ya mokonzi mais soki mibeko wana epesami ya mabe soda esengi na ye akotosa yango te akobalusa monduki epai ya moto oyo apesi mibeko ya mabe po ete aboma bandeko na ye. Alors vos frères oyo baza na kati ya FARDC oyo bazokite Kalemi bakei po ete bakende so batuni toke kosala nini toke korenforce bandeko na biso bamai to toke kosala nini soki bake korenforce bandeko na biso bamai eza esengo mais soki bakei po ete bakende kobunda na mai ndeko na ngai FARDC oyo ozoyoka ngai na moma oyo parmi vous je sais que quelques-uns baza na batelefone bazolanda mpe na moma oyo bandeko na ngai bozwa lere bokomi minduki boza nango boremetre yango na maboko ya bandeko na bino bamai bodepose bokende korejoindre bandeko na bino bamai soki bosali yango te boyoka etumbu kozela bino soki bosali yango te bakoboma bino oyo akei na makanisi neke no nga nakei nakomi wana monduku naza nango nakoremetre bandeko na ngai oyo baza kuna na front ale tobunda na bango elongo mais soki olobi kaka te ondima na yo kotikala chere akano ya batuti na baaméricain mpo baza kobanga bayebi ke bandeko soki bavrai baguerrier bayebi oyo naza kolobela bino comme baza kobanga alors qu'est-ce que faire basengelani keno totina nano bandeko na bango yoka stratégie totina nano tobisa Tshilombo atina basoda na ye ndenge bake liboso babungali bango na bango makasi ekosila bango e biso toya kointervenir lokuta po ete bitumba oyo eza ya biso te bitumba oyo ezali ya Nzambe tata bitumba oyo ezali ya badivinité na biso oyo bitumba oyo ezali ya baoyo bakufa makile tanga oyo politika nambe ya boma oyo batuti empire a royaume empire imatuti aboma baza kotelema eyo tata okei okota na makambo wana ke nakebenga na boma bandeko na ngai libanga esika kozwa yo okoyeba te ekozala na yo pasi libotano ekolela yo po ete oyokaki oyo oyokaki te sava mais oyo oyokaki osali semblant obisi bandeko te bandeko na biso basoldat FARDC oyo boza na kati ya bato moko na bino
explique moko na bino ayoka message on dans ce moment ici pour ne que vous en kacha bateau na momo yo moko na bino ayoki sa bandeko nyonso bozamba na so mekolo Congo boko comme moumbu ya mutu moko te oyo asala manipulation pour ta bomisa bino nyonso bandeko na bino oyo bandeko na biso ba jeune na biso oyo uta Kasai oyo bakenda na Nord Kivu basuka wapi oh balande tourno le bango bokeba bolanda bokenda ba ordre donné te bakenda sans trace babunga baboma bango nana bomisa bango Chilombo na batucha bazotinda bino ndeko na ngai olingi bana no bamona yo olingi vi na yo continuer yo ka message de lobela bino yo ki saba ndeko nusu bazana kati na bateau esika bozali bolanda papa azoloba boyo kanana. Je m'adresse à vous, bande konabiso ba soldats, oh bazotinda bino des ordres mal donnés. Que vous que le bunsa bande konabino, yaba mai, oh bazokenge le kolo, oh nazi na cause juste noble, oh bazobunde le kolo. Ah papa, imagine-toi, mutazo bunde la yo ke yo beta egogo. Moto termino ngana zo protéger ma belle oh belle yo mai azo protéger ezali ma belle na yo ndeko na ngai oza na kati ya bateau ma belle wana eza ya yo soki na kati na bino kati na bateau bozali na bateau wana bobeta bango elero bobeti bango bokomi wana oyo bolokende bozo borepere bango oyo mufititi oyo yuma borepere bango bobeta bango. Et comme ça, les beaucoup de to silani na bango biso to ye to po makambo za ko bongwana bande ko bona na makasi bona na malamu makambo za ko bongwana bitumbo Félix a ko gagner en côté Félix a ko gagner bitumbo te Félix a ko futa etumbu na ye na makambo o noso banda côté sali 7 ans musala batinda kiye ba congolais abomi o abomi se ba jeune abomi si na kati ya Nord Kivu abomi si na Sud Kivu abomi si na kati na Kinshasa abomi si na kati na Mbujimai abomi si na kati na Bandundu abomi si na kati na Bakongo oboseni yango Félix ba abomi si bango o ya kotsa bango na ba mboko nyonso to ko mona na kati ko ya Congo Félix a kotsa bango ayebi akanga moto moko te asambisa moto moko te ayebi etumbu na ye ezali koya na libota na ezakoya. Voilà bandeko bana so mikolo Congo, voilà bandeko na busabino ke eloko Félix asali pote akene ko renforcer banani akene ko renforcer M23 na ba AF Cornel Nanga AFC oya Cornel Nanga pona nina ke renforcer bango tino obligation ba américain BBC kende tinda ba soda na yo pote toki ke ba guerrier wana ba makasi mais biso toko sala kuna ke tango bango bazali. Donc père ko banga déjà pour mona ba yebi histoire o elekela bango na Vietnam o elekela bango na Afghanistan o elekela bango na Syrie na Somalie ba moka nyonso ba kenda ba échouer même na Ukraine na ba échouer pour nani pote bitubo bango ba linga ko sala mobunu na monde entier nzamba linga ngo disute to comme na tango ya verso tango ya vérité nzamba lingi lisusu te biloko na bango donc bitumba suka yango to obunda kati ko Congo yo be na Congo o ba nyokola o ba pesa ka $100 o ba pesa ka $200 par mois mais ba pa ya bazo so $10,000 par mois $5,000 par mois o yo mukolo mbongo bazo pesa yo $60-80 par mois. Moi si mona bana na yo bazakuna ba veuve oyo nyonso batikala bandeko na bino bakufa salaire bango bazwa po lebi ko landa ngai quelques-uns parmi vous baza kolanda bo tuna bino moko so okei okufi po na Chilombo mais bo bakufa liboso po na Chilombo basi na bango baza wapi bana na bango baza wapi baza konyokoma po ete basundola bango basundola bango na nani na moto aza kotinda bino po ete lobi mpe asundola mwasi na yo na bana na yo oyoki ngai bawana bayokaki te ya solo basi na bango bana bazolila lelo mais yo yoki ngai soko saleli yango te obisanga bi nayokaki maloba papa wana mais natenaki compte nango te na négligeaki yango yoka ngai maloba nazoloba lelo ekosauve yo na bana na yo
maloba nazo bana yo simbi téléphone yo zo kanga siko partager na bandeko loba te batindi biso to bunda bandeko na biso to bunda na bango te esengi na biso to balola munduki to bunda na banguna tokani matondo tokana bino. Alors mes chers amis, faut pas avoir peur de cette intimidation ya ba américain wana ba gagner guerre moko te na monde. Bon vérifier na histoire sa bino ke ba gagner bitumba moko te. Mangungu wana za Hollywood mais Congo za Hollywood te. Ba guerre ba sala na Hollywood wana na cinéma ba l'axis zambo yo wana zo okende ba zo bunda makasi tala ba américain lokuta. Ba za peuple moko maudit. Baza peuple moko maudit bako gagner bituma na monde te. Yango bokomona makamzo le kana Iran. Makamzo ko le kana eleki na Ukraine zo le kana Ukraine. Bako gagner te po de tango na Nzambe koki. Yo mwana na Nzambe tata yeba ke tango na yo koki. Matondo pona koyoka on ebisibino lelo donc boyo banga te ko. Ce sont les Américains, Blackwater, bake kona po bako tsape, po ba yiba binera Congo bako mona o bako mona. Bo banga te. Nzambe ali kati na bino. Na bino bozo kokenda kati na bateau tata azali kati na bino ba oyo bakotosa maloba oyo ewuti epai na ngai na moma oyo akotosa ngo Nzambe aza kati na ye oyo akotosa ngo ta négligent lobi je m'en fous de ces histoires là ba promettre biso tokozonga ba matsa biso ba grade papa okokufa bokinga bien lobi okokufa soko tie mutu makasi epai na yo po tokeno bunisa bandeko no oyo bazoko bundele kolo Congo papa liwa na yo ezali nakansi tokani bien. Voilà, Congo dans Totila, ils ont Amérique te. Congo dans Totila, ils ont États-Unis d'Amérique te. Congo dans Totila, ils ont Congo dans Totila. Et ben de la mokili. Mboka wana bozo que États-Unis d'Amérique, bona na malédiction na bango liboso. Po ete ba boto la ki mboka, ba méridien. Ba indien, mboka nzaki a bango te. Ezaki a ba indien. Malédiction na bango, malchance na bango. Ba botola mboka wana ba boma ba population wana bango ba vanda na mboka wana bango ba uta États-Unis et ba uta Europe ba uta na ba mboka biso ba kele ko pikama wana. Voilà malédiction na bango oyo lelo e senga na bango ba futa na mokili mobiba ke ba américain ba ko gagner bituma moko te na monde. Hégémonie na bango esili, hégémonie occidentale, puissance na bango, suprématie na bango esili. Ezo senga siko yo tata yo mama o comprendre que te likambo yo eza likambo so salama seki na wote esengi to tellement po ete to libérer mabele kolo Congo biso nyonso elongo. Voilà bande ko bana sone kolo Congo ba américain wana sin expliquer bino déjà à plusieurs fois ba gagner na bituma moko te na monde et ba kotika ko gagner te et surtout na mabele ya tata Nzambe je vous assure que ba kotika la ko gagner ata mokolo moko te. Voilà bande ko tolobi Félix Antoine Atini bato na Uvira pour être renforcé. Est-ce que Batouana Tina Uvira Baké pour libérer Uvira mais Batiki ko libérer Bunagana ba libérer Bukavu te ba libérer Goma te mais ba préférer ba sabino que non te Baké Uvira pour libérer Uvira na maboka nani Uvira na maboka ba mpinga na biso Uvira na maboka ba be na Congo. Mais là où il y a des étrangers oyo batuti rwandais oyo empire imatuti na Bunagana na Goma na Bukavu Félix Atini basoda kuna te. Si vous le belanga bino batamayele expliquez-moi un peu bon pesa analyse na bino ou ndenge ni bozo sur makambo. Là où ba occupe plus de 3 ans 4 ans na Bunagana, là où ba occupe plus de 6 mois 8 mois toujours que siko na Goma na Bukavu Atini basoda te. Vous savez, une fois, vous allez non, ma soda côté, j'ai que kuna, ma soda que kuna, ma troupe que kuna, pour que vous déloger nanga. Boyokango, oh, que vous déloger nani ba M23 na 4 na Bukavu. Boyokango, non. Et si quoi atingami, atini wa soda belé, bakena Uvira, pour nani, vous comprendre trahison. Est-ce que bon, on se demande combino, on me décode finger awa, aussi comme yo défend toi, le bac te atini ba soda. Comme oui, Jonathan Djambi. Jonathan Djambi a mon émission ça va médiocre pour te toucher. Gourou naïe, oiseau bomisa ba congolais. Pour te toucher, il fallait pas te toucher comme ça. Et du fait que tu es fanatique, il y a Zoba, tu le te
Mboka eza kokufa bandeko au moins Jonathan Ozaranayo un tout rwandais. Là on comprend que on défendre cause na bino. Mais soko la congolais malédiction sort na yo eza ya pasi po ete o nous ça ko lekana katambele ko Congo o bandeko no ba ko Sibir nango kuna po ete yo ozo finga bateau baza ko défendre Congo et cause la malheur na yo ndeko nga je m'excuse je prends avec beaucoup de réserve soko za vraiment congolais na ndibité. Pour na moment congolais ako yate po ete afinga bateau mutazo bundela Congo. On comprend déjà la position aux anani. Allez, on te laisse là à côté. Voilà comment on a sommé le Congo, Bukavu est là entre les mains des étrangers, tout Rwandais, Goma est entre les mains de tout Rwandais, Bonagan est toujours entre les mains, Bambo Kanto Aruchuru, non seulement Boko Manani, il y a tout Rwandais. Félix Asundola, Akipa Rangote, mes chers amis à Kinshasa, est-ce que vous comprenez ça tout d'abord? Bon, je comprends que bien banal, non, toi attaquer Bukavu et Uvira, ils sont entre les mains des autochtones. Mais il y a le vité, à qui nous bunsa autochtones wana. Mais c'est clair, au moins ça nous mukatu, aux anneaux idiots, aux anneaux zoba ya zoba, pour de ne pas comprendre que Génie Félix a ça là. C'est clair, c'est bien clair à tout le monde que oui, ma kamoto zako mona eza normalité ko le kate devant tout le monde que oui, bitumba mboko ya a kangisa kuna abundisi yangote mais akeko azo luka ke no bundisa baoyo mboko eza maboko ya babe na Congo. Est-ce que eza normal? Eza normal tumituna. Hein? Voilà, Zoba Zakaka Zoba, tout le monde a comprendre que monter ça dans logique, la mutuna et que non, comment on s'en va bande nanga ba kofuta yango, ba koko nanga ba kofuta yango po ete na roteka ndaku nanga te, na roteka chambre nanga te, na roteka veste nanga te, mais nation. Oyo c'est ezali eza censé que bana na ye va vivre na Congo. Donc à Katina je m'en fous. Je m'en fous de ces enfants-là. Je m'en fous de ces cocos-là. Je m'en fous. Laissez-moi ce tapis rouge. Non, je regarde tapis rouge et c'est tout. Et c'est fini. N'a besoin de me sauter. C'est ça. Zoba zaka zoba. Alors, Tokewa plutôt que na Katina Mboka, Bukavu. Na Kata Bukavu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà, Nangal, le M23, NAFC, Bakeko Buka, Banque Nationale, Oyezana Katina, Bukavu. Bakeko Buka la Moni, Bakeko Buka, ba coffre fort, nous Zakuna, Selon Bango, Mbongo Zakuna, ba bloquer Kiango, il faut ba Buka. Alors, en image. Hapa hivi ni Bukavu ku banque centrale. Biko kosa biko na bomola coffre fort. Yo pale banque centrale ile pale avenue de la Poste. Biko na bomola kabisa. Biko na gonga mule. Yo pale. Kama mnasikia biko na gonga pale depuis usubuhi kabisa kosa baisha tante kubomola coffre fort binawashinda. Voilà, Banda Tongo, Bazako Bukaba, donc Batoazoba Kuna, Soda, il y a M23, Bukaba Keskuna, pour avoir fait la coffre fort, Oyo, et la Katina Banque Centrale, Oyo, la Katina Goma, Bazoko Buka, Yangote. Et de l'autre côté, toujours la Katina Bukavu, qu'est-ce qui se passe là-bas? En image, nous sabino, Ndengenini, Banana Bisso, toujours. Baza menacé, baza exterminé et tout Rwandais baza déterminé qui va exterminer les biso ba jeune na kata Bukavu. Bazo connaît toujours ko ramasser bango, bazo côté ko kena bango destination inconnue. Mungu wa jeune wanaisha. Na Mungu wa jeune wanapewa sababu nyingine. Sasa baba wa jeune wanapewa sababu nyingine. Wanabeba wa jeune na wa jeune kabisa. Sana kabisa.
wanafiki wangapi kufanya bazakomona nde bazokanga bana bazosilisa bango ezali plan ya empire ima tuti nene explikaki bino ke il faut exterminer tous les bantu eza mission oyo baoccidentaux bapesi bango ke ndenge bozokotela bango bozokipe bango et ça va se passer même à Kinshasa ekoleka même na Lubumbashi partout baza kokende objectif na bango l'extermination des bantu yozo rêver yozo na kata distraction tango naza koloba yozo mona ngo direct yozo sala baventure mais bana na biso bandeko na biso baza na kati na liwa baza kosila nana ko défendre bango nana ko défendre tous ces jeunes o baza na kati na Bukavu o baza kosila babomeli biso déjà plus de 18 millions de Congolais baboma plus de 18 millions de Congolais na nani na bango batuti wana baboma bango et bongo babomi bango lelo bazo connaît toujours ko bom yo zo banini yo lelaka tata maman yo préféré kana yo ko lelaka ko se victimiser parce non c'est pas une solution kolela eza solution te bande konanga kolela eza solution te mobali mwasi moto le moninga na ye baza ko boma ya luka solution ata bandema tomonaka bango moninga na bango aza menacé bakoya kosala intervention et bongo yo intervention ya bandeko na yo oyo boza komona ezolekela bango wana intervention eza nini ndeko na ngai natuni yo intervention na yo en ce moment ici opréféré kolela mpo kolela na yo ezokana te bana besoin koyoka kolela na yo te il s'en fout ya kolela na bino bokolela ndenge bolingi parce que tala mokonzi oyo bolobi mokonzi ya liboso chef suprême kutu ye kutu aza complice na kati ya koboma wana asenga apesa boboma bango okoloba te toexagéré mais boyokaki général oyo mwana Museveni ake na Congo ake na Kinshasa ayekutana nani ayekutana Félix alobi pesaka autorisation nakende koboma ba mai kuna Félix alobelaki nini kende zokuto mbongo yango kende kobomelanga bango yo mokonzi ya bamai yo mokonzi ya bakongole wana yo pesi étranger permission na mbongo kende kobomelo bato wana est-ce que oza juste est-ce que oza pena koraisonner ozo raisonner pena que non bato oyo tindi moto otindi akende koboma bato oyo yo ozoloba oza président oza mokonzi mpo na bato wana tokoloba nini est-ce que ozo raisonner non donc omona ke franchement na motu na yo eloko moko eza te parce que bandeko raisonner osala ngo te voilà yango tokolobaka tokobele topesaki mayele totindaki bandeko bafungola moto matoi bayebisa moto ke akeba banzela bazokosa ye lobi ye moto akosambwa po ete président moko na mokili nano asambwa te to akosambwa te koleka Tshilombo tolobaki yango Tshilombo atiaki tembe yango tokomona ke ya solo aza bazorespecte ete partout esika nyonso akotambola baza korespecte ete po ete ya solo oyo nyonso akosala kati ya ekolo Congo bandeko nyonso bayebi ke wi Félix azali à la base auteur ya biloko nyonso tokomona na kati donc aza na complicité ya nyonso oyo ezali koleka na kati na 4 coins ya Congo ye na gouvernement na ye bazosala tuke wi bazwi ordre ya batuti bazokobeyir na batuti po ete baexécute bandeko na bango babomisa bandeko na bango bana somo ekolo Congo voilà pasi otakomona kati ekolo Congo ezokosengaki moko na biso aluka kotelema po ete ayebisa bandeko na ye ke non bandeko ntango ekoki esengeli na biso nyonso toluka soki koyeba te me toyebi déjà ennemi ya Congo azali nani toyebi déjà ke mboka ezomarche te mpo na nani po ete ye na moto azali na base ya kofacilite banguna wana badétruire Congo bandeko tozwa yango au sérieux tozongo ba blague te ndenge bozwaka bachaîne mosusu oyo bayelaka bino alobi merci non ndeko na ngai vi ya bandeko wana oyo bana bakangikangi na basinga bazokende wana bazokende kokufa yo oyebaki biso toza koyeba ke totelema lokola moto moko todefendre ekolo Congo balobeki libération Congo ekozalaka bakata na atrocité
Et c'est ça l'atrocité au Congo. Mais, tu as une obligation, un devoir. Il y a ça quelque chose, il y a que sauver la vie à bande qu'on a biso. Il y a ba gêne na biso, ban na biso. Oyo, ba innocent. Pour la moto mora ligne na tapis rouge, pour la moto mora ligne non c'est rien pour la bateau suka yena li bota na ye, ba so soité, ba gagner te ba lié te malamu, ba vivre vie bien te pour na ye. Donc il y a un autre qui fait la carte de Congo. Donc quitte à vous, biso na bidon, tout ça bon, mon côté ba quitter, faut comprendre. Alors, comme on a compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça la nini ensemble. Tout ça la nini tout d'abord pour être trouvé que tout le monde guerrier na biso. Ba guerrier wana, ba so senga li sungi angana yo. Pour être balia, pour être bamela, pour être tala moto à zir en fort, à tindi pour le bundisa bango. Est-ce que moutouana gouvernement a repéré ça bango? Donc au moins si on comprend dans tout ce qu'on disait et tomber jusque non, il est là pour la détruire Congo. Il est là pour détruire bateau bazar initiative ya kosunga Congo pour na ye mission na ye ba pesa qui pa ba touti ezali ko déstabiliser Congo. Il faut Congo ekufa. Et bon on ko ngai yo papa yo mama esika ozali. Yo ndimi ke mboka na yo mboko yo vandi soit France, Allemagne, États-Unis, Canada, Australie, partout ozali Belgique. Mboka weza yo papa mama mboka wana eza yo. Okotia libele ba mouvement mo ndelo kenete. Boko mwana makambo yate na lebele kibino. Keba. Bo soma banda ko sute. Keba, bo teka banda. Keba, bo tika ba mbongo ba fofo na ba banque te. Na kebi sa kibino. Ke bo keba, ezo ya mabe. Boko perdre. Boni le baso de la en France. Tant que c'est bloqué, makambo zo ya mabe. Bo keba. Baleba bomba zo boma bato bokeba bande ko bele bayokaki baboya ki basaki semblant mais lelo ba mingi bazo la 4 ba convertir na bango na sa ba convertir azo ko lela papa sala lo bagli kambo ngai na sala ki mutu makasi na kena ko zo tonga ngai na yokaki yete na yokaki yembe na cheka mutu makasi mwale bele bise zate bo soni azo kitonga ville est contrôlée. Vie na yeba yeba zo landa bebe déjà que yeso ke loko ne ko beta yeso loko ba yebi c'est pas makasa makila moto na moto ayebi tango na kebisa ki bino yoka kiti tango na kebisa ki bino bana mama Congo bo chamba fusion na bino bo bimisa ngo pote mboka oyo ezo fuza frapper pote ki mbango lebela ki biso bako koya na fight ako beta bango fimbo e ko koya na fight. Vous savez quoi, pour votre information? Pour votre information, la France que vous vivez, la France que vous voyez là, chaque jour, les 6, l'homme les 7, chaque jour, on est obligé de défendre $1 milliard pour survivre en France. Dès que les faillite est déclaré. Donc, comme si vous avez monté la stratégie, chaque jour, information, chaque jour, il faut que quelque part dans la banque, 1 milliard pour être besoin de français. Si vous avez mesure bon vérifier, on est bon, peut s'en raison que papa, c'est comme un qui est dans le sol. Chaque jour, il faut la défendre. État, nation, Congo, France, et ça déjà en faillite. Et bon, on va y aller. Et bon, on va y aller qui va l'entendre bango. Sort na bango ni. C'est au bien d'abord. Raisonner. Donc, de tiki va chercher na una bakati banda na bango. Yom toza ko yeba ko yoka ngate na lobaki ke bolu ka bozwa biloko na bilo bimisa biloko na yo kimisa zala neti te no soko soto sote o yoka ngate so na ko nini so na ko zala nini na yoka kite na lobaki yango à plusieurs fois bandeko. Alors mes chers amis, nous sommes chez nous, nous sommes na Katamboka Congo, et za mabele bankoko na suba tikela biso, mabele ya bankoko na biso, esengel na biso to défendre ango.
Congo ezali mabele États-Unis te, ezali mabele ba Rwandais te, mais ezali mabele bankoko na yo, bankoko na bazo zela batala yo, réaction na yo par rapport à malobo zo ke pa na ngai, ozo yo kara yo bi yo pota mo na yo, na matoyi na yo. Bankoko ba hotala, mwana na bisa kwa agir ndenge na makambo, tozo mwana zo bouger te, alingi nini. Alors voilà, et sengala moko na biso a bouger po ete to meka kotala ndenge nini et sengeli po ete to sauver mabele ya bankoko. Nous sommes obligés. Nous sommes dans l'obligation de tout faire pour être to sunga ba mai to sunga ba guerrier na biso. Ils sont capables. Nayebi, ils sont capables, ils manquent les moyens. Moyen ba senga ba mingi te, so mindu kite. Pour mindu to ko na biso te. Et ba senga ka ko lia. Imaginez-vous. Ba senga ka ko lia. Alors voilà, na lobby to sunga chaîne. Tosunga chaîne na lobaki yango ke matondo mingi na oyo nyonso aza na makanisa kosunga chaîne na biso eza chaîne na biso bozosunga ba mai te me na sengi na bino bosunga chaîne na biso bo musuba ko interpréter ngo ke ye akomi te na lobi bosunga chaîne wana maloba na biso akimokolo yango wana bosunga chaîne na lobi ke moko na biso $20 seulement. Oh, nous sommes dans la biso. Babone, nous sommes dans la kati ya chaîne. Oh, yoka ki banda lobby. Tu tiens le numéro de téléphone, tu tiens le misango, tu tiens le numéro de compte, tu tiens le misango wana poete. Moko na kati na biso asunga chaîne. Alors, ko sunga chaîne, yo moko yemi chaîne et ko sunga pe bande ko mususu. Oh, on a besoin ya ko tia numéro na quantité, numéro na biso ya téléphone ezali 0032 466 110 192 topé 192. Voilà, donc on a zone sur le numéro de téléphone 0032 466 466 110 192 192. Voilà numéro de téléphone angona, numéro compte na biso angona, to sengi na bino ya solo to lingi to mona geste ya moko na moko. Geste ya moko na moko po ete to sunga chaîne na biso. To sunga chaîne na biso. Voilà bandeko to sengi to sunga chaîne na biso. Chaîne na biso ezala posa pe mela mai, pe lia. Chaîne na biso TV le lac Angulusi Kimbangu a besoin de votre aide. Voilà, c'est bien clair. Notre chaîne TV le lac Angulusi Kimbangu a besoin de votre aide. Tout le monde a jeune belé va passer un message moko. Non, na zone ko bongo pona na sala la aide. On a eu 5000, on a eu 2000. Mais a bino bozo bouger. Depuis la banette no bi moto zo bouger zate. Moto non qu'on a bougé te trozela te tche délai tina vendredi tokotala ba oyo ba pesi biso banani tokotanga ba kombo tokotala pe no donc tokotanga ba kombo to ba mimba olinga batanga ba kombo na bango te mais tokotanga moto na kanti moto musako ba kaka soit de kombo emile bandeli de kombo ya suka a comprendre que wana ezali ye comme ça il va peut que oui kombo na ezalaki monta mbongo oyo kobima moto nyonso koyeba ngo bandeko na biso baza na kati ya 4 comme bayoba ke oui chaîne na biso ezwaki lisungi chaîne na biso ezwaki lisungi bandeko na biso basungaki chaîne na biso. Voilà, merci pour la compréhension na bino, merci pour les soumis na bino, merci pour la bonne nyonso ba mestra ko songa chaîne na biso matondo pa na yo papa na biso Mukombo Michael matondo lo soke pa na papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas lo sako matondo pa na yo mama na biso Ana Lusakweno lo sako matondo pa na yo papa na biso Francis Bitodi na mama na biso Bamika lo sako matondo pa na yo mama na biso Fatuma Banza lo sako matondo pa na yo tonton na biso tonton Lema lo sako matondo pa na yo mama Mososo lo sako matondo pa na yo mama na biso César lo sako matondo pa mama na biso Masamuna lo sako matondo pa na yo mama na biso Masuka lo sako na ba nyonso pe baza ko kanisa peke ya solo o tako loba esuka kana ba ndeko yo basungaka wana te mais yo pe na kanisi
estanga mape l'autre mape que non ne qu'on a bisopé allons les la tête on a besoin de la binote mais on a besoin de soumis la binote et sunga chaîne la bisopo to bundela mboka matondo et pas la binote voilà bande ko bana some kolo Congo na kanisi lobby ezali mokolo yenga soki makamo spiritualité na biso ezwami na kanisi to ya poete to beta mbela nango sinote ekosenga na biso. Donc voilà, le papa Nabiso Georges Makassi à lobby, oui, le sungi jusqu'au 10 juillet. Oui, toko kende ti nakanisi ti vendredi zoya na ebite bon. To ti le 10 juillet ndenge ndeko a souhaité, to ti ango ti le 10 juillet. Alors comme ça to meka ko clôturer ango le 11. To ti le 10 juillet, date ya suka le 11 to meka ko yeba to ju combien? Combien to ju? Pour être battu après au sekabiso mon appelle que oui ba Congolais peut une fois na kati na bango pe bazala le sungi ba ko sungana voilà na kanisi bandeko nyonso oyo bazako na biso to moni ndeko muso abengi awa allo ndeko voilà sako papa nous sommes en direct na kanisa ngo baxelo kamomoko. Ah, d'accord. En direct, on est suivi. Non, tu es aussi ça dans 2 minutes. Ça va, alors, à tout de suite, alors. Tu es aussi dans 2 minutes. Nestor Jackson. Ah oui, Nestor Jackson. Ok, maintenant, le papa, tout de suite, alors. Voilà, bande ko bana sobe kolo Congo, nzamba za kati na moko na biso, bande ko bo décourager te. Elonga ya Congo ezali na kati na mabota na biso na kati na biso na maboko na biso ba o nyonso bateki Congo na bango na mabota na bango boyo kanga bien bo kanga ba ndeko très bien ba o nyonso ba trahir Congo bazo banga. Numéro 1 Félix Antoine Tshilombo na libota na ye ezali ya soni ezali humiliation ezali ridicule po ete libota o lobamaki Etienne Tshisekedi o ya bundaki 37 ans na politique et résultat moi na yeto mon pouvoir à trahir la haute trahison. C'est clair qu'il a vendu la nation bradé na niveau moko 0-0. C'est comme si muta comme même la bas école primaire pour comprendre que nos bateaux bateau kosangai comment yo mukolo biloko mais c'est non to kabuli biloko na yo mais yo mo za 10% biso munga na 60 ou na 60 yo mo mukolo biloko za 10%. Tu dois raisonner. Tu vas raisonner tout le temps dans la nation, tu vas raisonner. Non, Sonia, ils ont Sonia passé dans ma voix. Il y a comme moi, comme si c'était un niveau trop bas. Trop bas. Oh, mon kilo, c'est Kabiso. Trop bas. Tout le monde a dit comment il va pas qu'il classe. Par le bâtiment, François, le baron à Pamba. Et nous, on a tout le baron. Mboka za déjà kufa siko mboka kufa bandimi siko bomango plus ba pesa ba américain 60% ba minéraux ya Congo ba pesa ba Rwandais oyo kutu ezala rien à voir na makamango le belanga médiateur ni na ko yana ke a juger ba na kati ndako bozana problème na kati couple ou bozana problème na voisin na yo et bon médiateur va se poser ba intérêt nyonso ya yo ya ndako na bino ndako na yo à partir de lelo bas ozana 4 chambres. Allez, 3 chambres comme Yanga pour nous médiateur. Et c'est faisable. Tout raisonner pour encore la bague. Et comment l'État médiateur a ya l'habité, n'a pas mouton malamu, n'a calme bino, n'a pas mouton moko n'a pas résoudre le problème bino, n'a juge soit n'a médiateur soit nani, voilà. N'a pas retirer terminer son habité. N'a pas 4 chambres à 4 ndako na yo, n'a pas 3 chambres. Yo retire la chambre moko. 3 chambres nanga oyo na koyoka na moto toye na ye toye beta cop na ye alors toujours 3 chambres na yo tika na chambre moko so bato na libota na yo siko ba ko lobelo libota na yo ne biso o tozo ko mona réalité to lobelo ni to ko lobelo to benga yo kombo nini pote yo nde moto oyo moni ke oza mokonzi mais même si mboko mobimba na kati na mafia. Ok, non, les Camerounais qui ont salama na kati mboka ko Congo.
Voilà bandeko, voilà chanson wana tukati lelo to suki wana to senge na bino nyonso matondo mingi bono so wala ndaki bitu bale batina suka to pesi matondo pa na nzambe tata yene mobati mokeli yene ngakela biso elonga ya Kongo za maboko na ye elonga ya Kongo na maboko bankoko na biso bobanga te na zo insister nango poto yebi makamonini ezo ya na kati na Kongo. Tu le masali erreur moko ti asala mokili so la ndeke to ndi akomna niveau te mais c'est un regret atoke bomba na Qatar bato bakoma te papa atoke bomba na Allemagne bakoma te Qatar na besoin Congo te si on bomba na Qatar na besoin Congo pour y vivre il faut Congo ezala Allemagne pour vivre il faut Congo ezala et bon so ba non avant relation ya biso na bino ba Allemagne ezala to lingi moto wana ko bomba pa na bina zonga na Congo yo kolbani Chilombo ceux qui m'ont dit que oui to le bloc bomba na Qatar avant biso relation biso na bino ba qatarien et continuer tu en as besoin Félix dans les bottes na famille mobimba bozongi sa bango na Congo yo ndimite ba kozongi sa yo ba ko sepela kutu ke mbongo no batikala ngwale zonga kuna obebisaki mboka na zonke no samba kuna ozonga te okozonga papa okozonga oyo koleka na Congo bato bakokamwa mokili kokamwa c'est la première fois tokosambisa bato nyonso même les politiques kanambe akosamba na Congo wana même batuti rwandais bakoka kosamba na Congo wana à part ailleurs te kono bakino samba na lae bakosamba na tribunal international na mboka te au Congo bakoya kosamba na Congo o nzambe akosala na mboka wana bandeko na ngai bozela ekokamwisa mokili voilà bandeko matondo na bino nyonso nzamba pambola moko na biso alors tokutani mokolo nayebike batuti baza deja agité wana baye makambo oyo maloba nange ezalaka lokola mbeli lokola kake ya kobeta bango na tilo mokuna alobi oyo nini makambo oyo otrahir Congo oteki Congo e bana na yo otya bango wapi bomba bango ti wapi bana Tshombe baza wapi bana ya Tshombe baza wapi bana ya Mobutu baza wapi bana ya Bokassa empereur bana ya comme empereur bana ya empereur Bokassa baza wapi Félix histoire de sonaka peko Félix comment kenegi loin était na ba raisonnement comment va tantôt ba piège moi meke et lobby bakowanga na yo à tout le monde bakoso wanga na yo non buzo bako même so ko buzo bana ye ko luka ba garder ka confiance na Congo bako finga yo bako critiquer yo bako kosela yo makambo lelo batika yo nyepo kozana ka mwa na libonga wana lobby papa osambo na to kosambo. Voilà matondo na bino to mona ni soit lobby ba abonner na biso like ba abonner bobo santé ko fina la cloche pour te bola na biso to ko ya pe lobby o to kutanika mokola lendi nzamba pambola moko na bino ingeta ibobo